ngunde banda bano yemo Yesu Christ bonga kima Herode akenda wapi na Egypte akenda wapi. Mais les gens ne comprennent pas. Vous avez dit que exemple circonstances il est comme à moi sabota pona mukanda na putu ba circonstances c'est belé immigration est biblique exode est biblique na kati ya libanda makambo esala maka nzamba ibi makambo so akontaka nango atala yango na bonzambe na ye zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayotongo pe mbote banandi ya MDG TV mafuta sika nzambe apambolela ngai bino sika nfeza mibino tane to mesana wa opesa bino sango to opesa conseil. Et lelo toye na actualité il y a pasteur Charles Bameko au bazo benga pasteur Bostra et nande ko Churamboma. Qu'est-ce qui se passe entre Churamboma et pasteur Charles? Nalandaki Churamboma, nalandaki pasteur Bameko et à propos il y a prédication ou encore il y a ndenge toye pasteur Charles mesana côté ya PATaka, il ne prêche que la Bible tata batu mambo ya lobara eza mambo oyo ekomami na makomi eloko nini ezo se passe to eloko nini eleki namonaki bon malheureusement na bungisi video nazoyeba basusu te na TikTok fale nazwa yango po tomeka kosalela yango analyse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Charles alobi ke kobotana mobali pona mukanda et à l'isumu et à Mabé. Effectivement, il a raison. Effectivement, ils ont Mabé et à l'isumu. Aha. Parce que liba les alaka basé na vrai amour. Mais quand tu vas épouser, pardon, ok, no rubala to linga mobali to mwasi ka pozo mukanda et bamisuba yana même plus loin. Oka ndeko na ye moko muta déclaré kaza mwasi na eka pozo mukanda. C'est vrai humainement parlant to défendre ou encore to lobeza pona ba intérêt moko songolo pakala. Mais na miso nzambe c'est condamnable, c'est un péché. Na habité en quoi l'homme de Dieu a mal dit ou mal fait ou en quoi il a péché. De ko Churamboma yeko contredire pona kolobake eza lisumu te. Pasteur Charles Bameko azote azoloba bilobela azote à n'importe quoi. Et pesa passage au Bible zolobake oko sa lisumu ya mabete. Pesa passage na place pesa peut-être ba fait to ba réalité to ba cause. Ya ba marambo et salema o eleka na Bible. De quoi contredire alobi que pasteur Charles en fait azo s'acharner na l'homme de Dieu que azo kote habité là mambo zolobeza ba n'importe quoi. Et Yesu akimara pe akendara pe exil. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que pasteur alobi ko ken exil les amabe et puis exil Yesu zala ya solo. Mutunya so ebiango mais biso banguno to boa kaka. Généralement za noma amba lokuta. Et a wana pe eza lisumu te non et a lisumu. Sauf que nzambe na bolingo na ye Bible zoloba a tangela biso mabunga te. Surtout quand on reconnaît que on a mal fait. On demande pardon. Dieu compatissant dit la Bible. Il ne lasse de pardonner. Tout ce que lui, il aime, le Seigneur, c'est que l'homme puisse reconnaître ses faiblesses et ses fautes. Et puis, ami kitaliboso naïe. Mais koloba ke, nzambe aza pour, parce que elon de kozoloba yangwana. Même nzambe, et c'est vrai, nzamba kopambola mutu na bandenge ebele. Et ana batu musu nzamba pambola bango pe na ndenge oyo batu bakomona ke non ezalaki mabe. Na miso bato ezaki mabe. Na Bible, bato bele batanga la Bible malamu te ba yebaka te. Sarah, pardon, Abraham anginda ndenge nini. Soto lobito lo bango na lingala ya Congo Kinshasa, babeta shida ye na mwasi na ye. Mais ezalaki façon o nzamba sepelelaki apambolela ye. Jacob ayiba. Mais le fait que muto azwa bozwi na ndenge ya mabe, elingi koloba te ke nzamba aza ko approuver yango te. Mabe ekotika la mabe. Na reprouver yango na Bible. Proverbe 6 verset 30. Bible zoloba nini? Bible zoloba. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui volent pour satisfaire son appétit lorsqu'il a faim. Elingi loba nini? Moyibi ana nzala. Aza na nzala.
akeyiba po alia ana nzala mbongo osomba eza te apréféré ayiba. Bible ezoloba aza coupable pourquoi po ayibi. Mais so basambisi ye na loi ya bato ya mokili baluka bayeba raison etindi ayiba bako akite ye bakotika ye bakolimbisa ye non il avait faim. Mais na miso nzambe eza vol aza condamnable, c'est la Bible qui dit ça. Pour dire quoi? En aucun cas mabe ekotika ye okomaka malamu na miso nzambe. C'est vrai Dieu pardonne, c'est vrai Dieu compatissant. Mais mabe kotika la mabe malamu kotika la malamu na miso nzambe. Ndeko na biso azozwa babiloko tel que ba exemple tel que o na Bible nzambe ayebisa Osée prophète akebala mwasi ya ndumba normalement biso. La parole de Dieu s'interprète à elle-même. Et il faut koyeba ke tozana na différence de dispensation. Na lisolo oyo azobeta wana ya Osée lelo nzambe ko koki jamais koyebisa mutu ke kende kozwa mwasi ya ndumba bon na bandenge moko boye mwasi yango abongoli motema azwi peut-être ou encore mais bref tant nzambe atindaki ozaki na kozwa mwasi ya ndumba la parole de Dieu est claire, c'était significatif. C'était significatif. Yana bato musu na Bible nzambe ayebisa bango balia niai lelo nzambe ayebisa mutu penza kende osumba zwa kaka na lia te. Donc eza likambo ya dispensation premièrement il y a époque. Et puis, passage mingi, to ba mambo belé neti ba o azo mentionné, et ba biloko mo oyo ezaki prophétique. Nzamba bane ko loba ngona tina. Abane ko tinda bango basala ngona batini neti Osée apesi même na ba signification. Tanga botina ba na mwasi ya ndumba, mwana liboso mwana mibale. En fait, c'était tout un enseignement o nzamba lingaka enseigner Israël. Donc, akoki jamais kozwa ba exemple wana aya kolobango par rapport à temps autozali. Et puis fondement ezate. Et bandeko eza mamingi eza pasi. Et yango bomoni toyebisaka bato c'est très important ya moto a développer relation na ye na nzambe. Bana nzambe leo batanga ma comité. Mais il faut mona ba amen, il faut mona bato na ba commentaire bazo kokumisa bazo betele maboko soi-disant ayebi. Non 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 non. Wana ezali ba connaissance erronée. Wana ezali benga ngoni ba hérésie. Babilo azolo bana yana ba fondamenté. Mabe ekotika la mabe. Moyibi e ali sumu. Point barre. Peu importe raison, peu importe cause. Tango ke linga mobali, to mwasi kaka pona mukanda, c'est un péché. C'est vrai ya babilo ko to sala mutaza mo santo azate. Biso nyonso to boa ba ngunda, ezaya mamba lokuta. Problème eza que nzamba abolingo compatissant lorsqu'on reconnaît qu'on a mal fait, Dieu pardonne. Mais cela n'empêche toke musikate. Bible zoloba mwana alipamboli. Mwana aza lipamboli. Hein? Est-ce que le fait que mutu azwa pardon nakoloba ndeni. Voilà. Ce qui mutu ake bota en dehors ya mariage. Mutu aboti azwi zemi babali ete azwi zemi. Mwana ana obongo ya malédiction te. Mwana alipamboli otika alipamboli. Mais façon mutu azweli mwana wana eza mabe et puis ya lisumu. Ba conséquence nango pe ekoelanda. To pe ezali. Pourquoi? Parce que mwana ana problème te. Ezali aza toujours lipamboli mais acte oyo ke ko poser to façon oyo ke kozwela mwana ngo nde na miso nzambe ya malamu te. Mais par contre mutu abali mwasi na ye azwi zemi. Wana asali lisumu te. Parce que alandeli ba procédure. Mais mutu o azwi abali mwasi te akezwaka aketiaka mwasi zemi to mwasi o babali ete akezwaka zemi asumuki na miso nzambe. Mais mwana na lipamboli elongoli bénédiction wana te parce que nayoki ndeko yango alobi ke obana kutu mingi o bayaka na bandenga mabe bazaka bato minene nzambe apambolaka bango. Mais c'est tout à fait normal. Le fait que mwana ye na ndenga mabe nde lobi ke non il faut nzambe alongola plan na likolo via mwana na non pas du tout. Pas du tout. Nzambe ba principe, nzambe ya ba règle, nzambe aza na ndenge atambolaka selon ba loi na ye ou à établir. Donc, babiloko ya koloba ke non, ko encourager batu na kosala mabe, to mutu po ana pasi, il faut que ne kosala abomination to insalamable,
Parce que pour s'en sortir, n'a pas soin nzambe obetele maboko. Non, 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 c'est pas biblique. Yango bana nzambe faut ça la très attention na babilo bo pesa matoi. Bible zolo la foi vient de ce qu'on entend. Na linga verset on a passage on a parce que esuki wana te. Et l'objet ce qu'on attend vient de la parole de Dieu pour dire quoi? Pour dire que oyo eloko oyo ifo yoka eyaka liloba nzambe elo mosuste. Pourquoi? Parce que maramunyo so oyo zo yoka. Ekotisa elo mokati na yo, ekotisa foi, ekotisa virus, ekotisa peace. Et oko base foi na yo na marambwana zo yoka. Nesi babilo ndeko na yo alobi, eza pe na bato bayoki, ba consommer pa ba sepeli na ba tiepe foi wana. Oka mususu pe omoni pe akepe ko sala ngo pourquoi non ndeko na expliquer ki atanga pe passage biblique que non yana ngo mabete n'importe quoi. Yango bana nzambe c'est très important il faut autant la Bible et puis avec le Saint-Esprit. Autant la Bible ka loko la journal était. Autant la Bible neti romanté. Avant fond la Bible bondela nzambe bisa mo santo apeso bososolo comprendre. Il faut roluka nzambe. Ko sambe la rapona roluka comprendre ba mystère caché parce que Bible bomona bandeko eza zamba makomi zolo la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Oko sala ba théologie, sali ba droit, sali ba nini wana mayele, wana ba maîtrise ya ba nini, ya ba nini, ya ba nini. Sans le Saint-Esprit, on comprend dans ma comité. Ya omoni lelo batu neti ba tour mboma et baza ba bato yo, il se croit intelligent ou encore koyeba nyonso ma réalité ne connaît rien parce que biloko azolo baana c'est pas biblique. Yana ba fondement te, yana ba base te, faut koyeba que non, to wana na dispensation mon côté. Na bato yo zozo ba exemple ke batindaka ozaki zo mwasi ya ndumba to na dispensation mon côté ya liboso ya mibale. Tango nzamba banda kotinda bango basa biloko wana ezalaki na batina ou encore na ba raison, c'était significatif, c'était prophétique. C'était prophétique. Nzamba ebisa Esaïe, je crois son abosanité atambola mutakala tour mboma. Yo ba ebisa olongola bilambo beta défilé libanda mutakala o salango. Mais nzambe na Bible loba nango ou encore so omoni muto otambola mutakala libanda ayebisi que no nzambe muto ayebisi yo omona muto na normal. Donc faut comprendre que maramba nzambe ba interpréter ngo na mai na makila te. Maramba nzambe ba interpréter ngo na mayele ya classe te. Maramba nzambe ba interpréter ngo na molimo mosanto. Makomi ezolo bango je crois na livre 1 Pierre na premier chapitre que aucune prophétie de la Bible ne doit être sujet il y a interprétation il y a bomoto. Donc makomi na nzambe ba interpréter ngo na mayela bomoto te. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Donc par exemple oya zozo wana c'est erroné pardon. C'est eza ba hérésie et c'est très dangereux. Makomi ezolo ba muto longola te muto ba kisate. Wa kolongola ba kisa ozala juger. Pourquoi? Parce que ya ba bilo mo bomo nango zo eza mikie mais esa ba dégâts, esa ba scandale. Yango moni na Matthieu je crois na chapitre 11 ou 12 Bible zoloba batu na tango asuka ba ko rendre compte na ba maloba o ba bimisa. Na ba maloba o ba bimisa eza ba maloba mususu monika yana onka olobi na yo. Moni on lo mo muke me ba dégâts o ekosala nde lo muto ko sambi solobi. En fait c'est ça. Et continuons à soutenir l'homme de Dieu na ba prière na biso aza nango besoin. C'est important parce que je crois dans ça l'émission mususu je vais parler par rapport à la réalité to ba combat l'homme de Dieu pasteur Charles Bamiko zo faire face nango et le pourquoi. Nzambe apambolela ngai bino, c'était ça. Donc papa ateyara batu batika masumu o Bible ezoloba parce que évangélisation ya Jean-Baptiste ezalaki que muto azoyiba tika oyiba muto akabaka te akaba nde évangile ya Yesu pa yaki nango yango wana lelo oyo mutu po mona nzambe tu dois te sanctifier. Il faut oboya mabe okabona na mabe o s'attacher na malamu oyo ba osala part des choses nde ba mutu ata bato azoteya botika bikobo botika masumu amemi ngambo po alobi na bato batika bikobo po alobi na bato batika masumu amemi ngambo ote so oza na pasi okokende kosala na yo parce que okozwa pe lipamboli to lisungi na nzela nango mais n'importe quoi et pourtant Bible ezopekisa yango. Bible ezopekisa Paul aloba rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ alobi ni la faim ni la nudité ne peut me séparer de l'amour de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ata pasi yango ya nde nini
nga na kosumuka te to na kosala mabe te. Pourquoi? Parce que nandimela Yesu nalapa ndai ke nga naza disciple ya Yesu. Un disciple, c'est la personne qui adhère au comportement des maîtres. Nga na kosala kaka o maître atindanga to aloba na nga, peu importe circonstance, peu importe temps, peu importe réalité on nazo faire face nango, il faut na s'abstenir na mabe na sala malamu étant disciple. Donc cela veut yango eloko Paul alinga aloba ndisa que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni nudité ni faim ni péril. Ata balakisinga mopanga balobi na ke non renoncer to pe renier foi to boma yo na oloba no boboma. En fait c'est ça. Nde ba makambo oyo Bible ezoteya biso to ezoloba na biso koboya mabe kosattache na malamu. Siko ye aye koloba ke le contraire nango na sens ke so oza na problème to ana pasi eza nango problème te. Nzamba kopambola yo pe. Oui c'est vrai. Nzamba ko yupe ko sala grâce na banzela moko yo lekeli ya bien te. Osungami eza makambo ezalaka. Mais cela ne veut pas dire elongoli équivoque ya lisumu to ya mabe oyo kozala na yana bato bele bazwa vie na nzela ya bamakambo mosusu oyo peut-être ke moya koloba ngo awa eza te. Mais le fait que eza malamu te, tu pêches, c'est ça. Eloko mosusu te, donc moya ya kobongisa babongisa lisumu te, lisumu reste lisumu. Lisumu reste lisumu. Je crois nazalaki clair na meilleur opesa exemple vraiment typique par rapport ya lipamboli ya mwana o Bible ezoloba ke mwana lipamboli. Mais yana bato nyonso te babotaka bana na kata ba norme te ba principe nzambe. Moi qui vous parle, nga babotanga en dehors à mariage. Maman na papa na bazali marié légalement te. Aujourd'hui je suis une bénédiction pour beaucoup, pour des milliers. Aujourd'hui je sers Dieu, je suis servante de Dieu. Mais conception ezaki ya bien te. Voyez? Donc elongoli te lipamboli oyo moto azali, mais la façon ya kozwela ngo ezali malamu te et eza condamnable et lisumu nyonso eza na conséquence. Lisumu nyonso eza na conséquence. Bref, c'est ça. Donc bana nzambe, moi je vous conseillerais ou encore je vous dirais tobanga nzambe. Ouais. Parce que pour chiter lisumu ekangela mutu porte. So boye barate. Lisumu epesaka makasi na satana. Pesaka satana minduki to mpe bibundeli mpona kobundisa kobeta yo mpe koacheve yo. Par contre crainte ya nzambe epesaka force na mwana na nzambe mpe eaffaiblisaka moyeni satana. Ntango yo ozoboya kosala mabe mpo na nzambe oza na avantage epa moyeni, donc akozwa accès te. Parce que lisumu epesa porte. Yango moni Bible ezoloba veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Azo rôder pourquoi? Azo rôder pour aluka porte ezate. Ceux qui portent mon ani de place au côté à dévorer. Yango moni Bible ezoloba résister lui avec une foi ferme. Donc mon frère, ma sœur, tu dois résister l'ennemi. Ba représenter ba makambo ya malamu ya bien o ekopesa o ba opportunité na vie. Mais étant moi na nzambe so yebi ke biloko wana ya mabe na miso nzambe kosala te. Kosala te, kolanda tshura mboma te. Kosala te. Nzambe apambolaka. Nzambe apambolaka. Tango moto s'abstenir na mabe honoré a honoré. Alobi moto a honoré nga na ko honoré. Ebele baboya compromission ya ba poste moko to ya ba opportunité moko oyo so yoki ti ebele baboya ba mabala ba deuxième bureau, mais pas n'importe quel deuxième bureau libala penza ya mobali oyo millionnaire mabi te mpona nzambe na kosala te. Ebele mpe babima ba mabala bongo. Moi je connais des servantes de Dieu ebele oyo ki azala na mobali mais troisième bureau moto ya mbongo atambola na ba malette ya mbongo toka ba témoignage ebele tel que maman Anto Etombo azala na kina servante de Dieu bato ebele bayebi ya mosali na nzambe mo monene ya bapoto petro azala troisième bureau ya mouvancier moko à l'époque babata ba Mobutu ando tambola ba maleta ba mbongo. Mais tant asu conscience à comprendre que non na omona nzambe te bien que na ozo mbongo asundola. Mama papa bongo la motema, tu es au son de ma voix au vivant na compromission oza conscient que te au vieux ya bien te tika nzamba opambola yo nzamba opambola yebi ete loko ni nzamba obongisela yo.
Donc olanda ba biloko te que non ya na makambo nzambe père moko non 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 mabe otika la mabe malamu otika la malamu. En fait c'était ça les petits messages qu'on avait et nzamba monela bino nzamba pambolela bino. Quant à moi na moni bino mbala ya sima, aimez, partagez, commentez, activez la cloche surtout pour ne rater et le côté ceux qui ba notification et koti. Ezalaki tolikati na bonzambe avec la grande dame. De bonnes choses, je vous remercie. Mais les gens ne comprennent pas. Circonstances il comme à moi sabota pona mukanda na poto ba circonstances c'est belé immigration eza biblique exode eza biblique na kati ya libanda makambo esala maka nzamba ibi makambo so akontaka nango atala yango na bonzambe na ye zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina